Kolia. Ok. Alors on m'a jamais trop pas. Faut pas la donner ma photo. Attends, on va jamais Ballon on m'a jamais trop pas. Faut pas la donner ma photo. Attends, on va jamais Au message à Zawadi, le nom Zawadi est un nom sensible pour eux car ils savent que mon histoire était vraie. C'est pour ça qu'ils ont été payés pour inventer des histoires qui me font mal. Nanani côté monsieur c'est bombami. De l'itiero mutabwa qui ont eza zawa zawa. Et alobi na Yvette parce que Yvette actuellement a défendre son grand frère soi-disant. Il y a bon là il motema soi-disant 5 bat babolimbisi mais bizarrement il okota sona mambo mai kalambai. Ya lo bai ke no zawadi azokosa yango zawadi sikoyo abwaki matière alobi na ye mokolo koloba nanga suna yokosa mwana na kobimisa bapreuve wana omoni bango bazoyambana semeki na ye makambo kisasa makambo mboka elengi réseaux sociaux migu Zambe na buya olatike mo vanzina bo santu ozinga mina bajelo bakoyemela kayo tongo pe kwa Zambe na buya olatike mo vanzina bo santu ozinga mina bajelo bakoyemela kayo tongo pe kwa MDG TV, une chaîne Want pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. boto banjambi jelite mafuta Yasika. Nzambe mona papa mbolelanga bino bandeko babolingo kana cadre actualité to lisusu. Et les amis quand de bomona na bilili et mikolo eza koyinda boyebi soki Mike na Kalambai eyindi zawadi pa lamukaka tokomprena mpe phénomène yango te. Zawadi mpe kuna abandi badélire na ye Yvette Kalombo alobi na ye keno azokosa yango zawadi ayebisi Yvette mbala nsima soki oyesu na babiloko na okosa omona nde na kobimisela yo bacartouche ya bapreuve en tout cas olapa certainement nde abwaki moko wana bomoni bandeko tozala mikolo tozala mikolo Mike bakoselaki makambo n'est-ce pas non zawadi makambo zawadi aloba akosa mampenel aloba akosa ok d'accord tondimi sikoyo Yvette oyo mibengana ndeko ya Mike koyamba no bakoyambana na zawadi wana na konti nini ezalaki wapi epuis mpona nini donc obomonana na ndako ya Mike Kalambai zawadi na Yvette sikoyo koyambana na eza ya nini basalaki connaissance ki amitié bamaster na era mopanzi nde era aza koyebisa Yvette ke balongoli na majabu tout ça sikoyo yango tozolinga toyeba ezalaki na konti nini koyambana wana ya kisemeki mpo biso tomoni konde ezali na konti ya kisemeki mpo ezali na ndako Mike nayebi te bino boyebi Mike malamu lokola ye mosantu bakoselaka makambo oyo wana sikoyo ezali Yvette basalaki association na bango na zawadi basalaki association na bango na zawadi yango wana zawadi alobi kande omona texte wana alobi ye kande batraitaka de menteuse mpo basalire ye baterne image na ye moto alokuta ye boye pandaka alobaka vérité baarchive yango wana zawadi akata occasion ya kofilme motakala Mike bondimelaka ye so azalaka nango nde abalansa nde abalansa zawadi akata occasion ya kofilme motakala ya Mike bandeko nayebi te mosusu ye nini yango esilaka te yo mpe zawadi bon nao comprendre ye mpasi ya zawadi ezalaka bandeko oyebi so likambo eza ya solo sikoyo bato baloba noke yo okosaka mpasi ya zawadi sikoyo ezalaka wana yango bomoni zawadi alinga kotika makambo oyo te zawadi alinga kotika makambo oyo te a chaque fois soki kuna eyindeli Mike Kalambai ye mpe fo atelema
wana bademone etelemi bareseau etelemi na motu aye mpe koyindisa parce que ngai nayebi te mwana mwasi oyo bandeko Zawadi ya bala awuti kutu kobota mapasa pour votre information. Nzambe azongiseli mwana oyo alongwaki na libumu mwana ezemi ya Mike Kalambai na mwana mosusu nzambe arekompense tellement alelaki mingi alelaki atikala na souvenir ya Mike atikala na cadeau ata ya bebe esimba te ezemi ebima Zawadi alela nzambe na bolingo na azongiseli Zawadi mwana mosusu Zawadi aboti mapasa Zawadi aboti mapasa bandeko Zawadi ana bana mapasa awuti kobota nayebi te so boza au courant ye mobali ya Zawadi wana vraiment nayebi to mobali ya ndenge nini oyo mobali ya ndenge nini mobali ya ndenge nini libala ekufaki ezongi sikoyo akotika akopekisa mwasi atika masolo te Zawadi aliko tika maamba Mike ote boto comprendre peut-être tozoyeba te ezala likambo nini tellement ye balobani kaka akosa yango mpona ye ekosilaka boye te jamais bokotraite ka de mentese boye pandaki ayebi ke makambo ye azoloba ya makambo ya solo alobi soki Ivete ameki lisusu koya koloba neke ye azokosa akokamwa babiloko ya kobimisa kokamwa sikoyo toyebi te babiloko yango babiloko nini oyo alobi bozwa na avangu nde bana koyamba na semeki na Ivete Kalombo nde bana koyamba na semeki na epuis Ivete abongolaki motema ati taba Ivete mosusu Ivete abongolaki motema asengi bapardon asengi meme na Peniel pardon me nga na okamwa ndenge Ivete atelemi isu na mambo Mike ya kodefendre Mike awa atake Zawadi mabe atake Peniel mabe récemment auti koloba makambo nyonso Peniel alobi eza lokuta aza naza autiste te kele sete mama ya kokosa nde kaki mwana aza autiste Zawadi alobi nani Peniel ayebisi Ivete avant oya koloba makambo bana na nga bana kosombela mwana no mukadi bandeko Peniel ya Peniel asomo Ivete ayebisaka Peniel ntango bazovanda Peniel azovanda na Congo na bova ayebisaka ye mwana na ye kombo ne soki nani kombo ekimi ngai mwana Ivete ayebisaki semeki na ye ya mbanda semeki na ye mbanda na ye en même temps Peniel ke kaleso ezala dépense mingi nga asombela na mwana bakaleso te Peniel mpe abomba te lelo ntango ya koloba makambo bana Peniel alobi na yo nano deja wana mama te oza na responsable oza na sens ya responsabilité na kozala mama te tala na eloko lokola kaleso nano osombelaka mwana te mpo na yo ezali dépense ebongo siko mama na mboko oyo mama na bana basi oyo bakobomisa bato les amis j'ai lu ça hier nazali na panzi te naseki neti nakufa mamia nzambe alola ye Ivete abongola ye motema bandeko akoma so mama paster il paraîtrait comme so na mbala paster soki ndenge nini ye moko so mpe soki mpe paster donc c'est compliqué sikoyo yo paster mama paster Ivete osenya babolimbi si okokota so mama Mike Kalambai kodefendre so Mike nde ye nini epuis Mike azoswana na babasi na ye yo ya kokota makambo oyo vraiment franchement eza mpasi eza mawa Peniel ayebisaka biso batikala kozala bandeko te azalaka likango na ye sikoyo vraiment en tout cas nayebi te bino bozo kodistraire bato makasi bino bozodistraire bato makasi bozokoambrouye bato makasi soki koza na bakindoki bino nyonso vous venez envoûter les gens par vos histoires compliqué ka bino mo bato boyebi batene na babutisa bokomisa bato bazoba tellement bayoutube mama mpe bakokaka boye te matière bazwi matière eza mama mingi mais eloko bozobosana eloko Ivete ozobosana eza ke ntango yo ozokota so bamakambo yo kanti peut-être kozwa kodefendre ndeko na yo soki mpe yaye soki mpe mwa mobali na yo soki je sais pas ozosunga Mike te au contraire ozoruinele ye nde kutu koleka susu makasi carrière na réputation po so bozalaki mayele soki bozalaki mayele bolinga bovanda nie silence ezala arme moko makasi silence ezala arme moko kilo lourde
Mengana oka monakata ba anti-valeur vous êtes toujours là bozoko pota na salité. Et so ba lobi que no Mike aza immature bat bazon de mater. Ono bolingaka été bozoko non. En plus à mobali. Plus grave, il est pasteur soi-disant à Kambarabato, aza na église. Mais comment akokota na kati ya poto boye nga soki nazalaki ye na garder silence. Na logique amutu fala loba te, falaki akanga bambwa na ye, fala apekisa bato lokola ba Yvette wana koloba. Parce que plus vous parlez, plus bozozwisa makambo yango en plaire. Et ça a un avantage na binote. Vous croyez que vous défendez. Au contraire, vous salissez. Vous salissez de plus en plus. Vous salissez de plus en plus. Si vous avez un beta 40 ba makambo nyonso yo, bon dimelangai. Tam sou penel nga za kupe ba courage yango te ya koyaka na ba réseaux sociaux ya ko exposer makambo parce que bat banga ba baye. Bat banga ba baye. Mais le fait que Mike pas kotaka na kata ba je wana na kata buzoba wana na kata bo mwana wana et zo honorer bango nyonso te donc ba obima vraiment bana mike makasi ba obima irréfléchi ba obima ba immature donc c'est compliqué. Donc ba Yvette bo ba to bo vendre ni occupez-vous de vos affaires. Ce qui est pastoral, ce peut makamuni nyango soki nini. Na yepe Mike ola ki pe mambo église na ye ki pe vi na ye ki pe bano ya joa bokolaka. Ozo kosala ba live, ozo kotindaka bato baya koloba. Ah mais franchement bino nyonso bwaka ndenge moko bwa vraiment bato soni. Kuna pe zawada tomboki. Yepa zo bwaka ba matière bandeko. Excusez-moi la famille. Zawada pas zo bwaka ba matière kuna. Et ba chronifote balinga boye. Chronifote balinga boye bazo ba matière baya kolobela na bango. Ah, biso peut aussi matière mais tout en donnant aussi conseil. Je vais vous dire ceci. C'est vrai, des fois, ça peut faire mal. Hein? So autant comme on a yo, en mal, surtout dans les cambo yo. O yebi, tina te to koza la inonsa nango. Ba mamnyo so ba mambo ya olobate, ya okipete ya okotate. Surtout tant oza oyebi koza mutu moko oza dignitaire, oza mutu moko oza public, oza mutu moko oza populaire, oza mutu moko oyo bato batala bato batiaka miso ba wa mutu o s'affichera tout le temps na ba mambo ezanga tina. Tu n'as pas besoin de ça, tu n'as pas besoin de ça. Lataka zaka wana ya personnalité vananie kanga monoko. Et puis vous vous dites chrétien. Il est écrit, gardez silence, moi je combattrai pour vous. Pour ni botika atenzamba bundela bino na ba mambo nyonso oyo. Et ya mabe ezake. Dieu ne vous a jamais justifié. Si réellement bozala ba innocent na ba mambo belé bozoko loba. Pour ni ba bambara binoka ba kolaka binoka même makambo. On vous colle toujours la même chose. Ba mambo leka bambule belé ça continue et plus ba ma monsieur ezo bima plus ba histoire wana ezozonga. C'est que botikala kozala ba innocent. Nzamba fonctionne en ndenge wana te. Nzamba fonctionne en ndenge wana te. Bible lobby, Dieu ne tient pas le coupable pour innocent, ni l'innocent pour le coupable. Nzamba juste juge. Et si réellement vous n'avez jamais été coupable, ba makambo ba kosela rabino. Pourquoi n'est-il lelo nzamba justifier bino kate? Pourquoi n'est-il lelo ba continue ko bamba bino même makambo? Et ya mawa ya soni ya pas c'est ça que vous continuez à peka ko fungola minoko ko loba. Et les gens ne vous croient pas. Du coup, plus vous parlez, plus vous énervez les gens. Plus vous parlez, plus vous empirez les choses. Plus vous parlez, si réellement vous êtes innocent et si réellement Dieu est avec vous, moi je vous conseillerais de vous taire. Laissez ça à Dieu. Hein? Laissez ça à Dieu. Botika Nzambe abundela bino quoi. Alobela bino. Botika Nzamba abundela bino. Botika Nzamba lobela bino. Parce que même histoire, même makambo, même chose, boyaka ko se justifier. Boyaka ko loba. Et du coup, on ne vous croit pas. Bon, mon angote que non, c'est pas la peine. Mais c'est pas la peine. Laissez ça. Botika Nzambe, botika la nyuso na maboko Nzambe.
mettre à circonstance nyonso mettre à temps nyonso avenir ope sa raison nga nayebi te bato mosusu franchement ki mokolo yango ya bango ya balobaka mbula eza maturité te kozala mokolo eza kozala matire te eza kozala mayele te kuna mpe Zawadi atomboki bandeko ye mpe bandi kobimisa so baarchive bomona teke babiloko nyonso ezobebisela bino mpenza bareputation makasi eske boyebi tala bandeko Zawadi abomba babiloko ya boye siko bomona teke ezosopa bino c'est sopant c'est vraiment sopant nga so nazalaki ivete so namoniki eloko nakangi na ngaka monoko ya mamba soni c'est sopant ezosopa bino fort ezosopa bino na vie un moment il faut oyeba se taire. Même la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Bon, lobi mingi bat ba yoki bino. Du coup, échanger dans le l'autre. Hey, mettez-vous. Bon, va na bino kimia. Les chiens à boire la caravane passe. Ouais, biso ozo beta moto kara, moto fingo, moto takine yo, moto pointo du dos, moto loba occupé été. Eh, et matsa mafuta. Et comme ça pesa moto na suka. Ouais, pesa moto azangi kimia. Pour nini po occupé ozo calculer été. Pourquoi vous attitude wana te? Moi je ne vous comprends pas. Ouais, Moussa coupable Luka toujours défense. C'est ce que vous êtes en train de faire. Franchement, c'est ridicule, hein. C'est vraiment ridicule. C'est vraiment ridicule pour Namboko, nama mbozo sale na bamboko na babatu mambatu bazo sala na bamboko ya Congo. Bato ya soni makasi. En tout cas, nga conseil na ngezaki si réellement vous reconnaître que boza non coupable, vous va nier surtout bo bato nzambe. Soit déjà botika nzambe na bino lobela bino bundela bino. Ah oui hein. Parce que nzamba tika jamais likambo. Sans katango, aokata toujours. Et aokata toujours. Aokata toujours na okamo siko bino nzamba mo bozo salela. On dit bozo comprendre nzamba mo bozo salela te. Oh là là. Biloko ezosopa bino s'il vous plaît. Arrêtez ça. Arrêtez ça parce que plus tola tozo la muka. Biloko neti baboye ezobima. Ezoza na avantage na bino te bino mo bo constatant ngote. To bite to lo bala muno nini franchement. Qui a dit qui bene? Qui a dit qui bene les amis? Et un conseil en passant. Et apprenez à rester de fois silencieux na ba mamususu. Tika nzamba bundela, tika nzamba lobelo, tika nzamba justifier, tika nzamba côté là. Ça peut prendre du temps. Mais en vérité, tant qu'il y a un poisson, en tout cas, tu vas retenir en haute quoi. Et tout le monde saura que tu es innocent. Si tu es condamné, ba finga ba bengena ba kombo tout, to yebi maambwana. A se justifier ta se défendre te. Bible eloba, ba bakae nekuluso. Tango asoupirer bandeko tango ka yeso expirer na croix soda moko azalaki pembeni wana lobi assurément cet homme était un saint de Dieu, cet homme était un oint de Dieu, il était vraiment fils de Dieu. Soda wana nango ya koloba na ye ke yesu azalaki mwana nzamba solo nini esalaki ke a confirmer ke yesu azalaki mwana nzamba solo bato bamituna ya motuna wana te na nango ayaki alobaki na omoni botala mutu bino bobomi botala mutu bino bokondane bomona teka nani ayaki koloba na soda wana bandeko na ngai eza babiloko misusu ya des choses qui font réfléchir. Nani ayaki koloba na soda na mutu afingaka ye mutu ayebisaka kanga munoko mutu amelisaka ye vinaigre mutu azipa mbata meka boye diku mutu akufi mutu alobi ta se justifier te me ye moko kaka assurément mutu azalaki moto na nzambe. Ndeba mamu nzamba asalaka na bavi ya bana ye. Quand tu es non coupable, bazokosela mamu na likambo oyebi ni mutu ni makolo. Surtout soko omeki koloba bato baondima yo te tika. Yaya tika nzamba alobela yo, tika nzamba abundela yo. O nzamba osala oyebi te. Mais ce qui est vrai, nzambe a convaincre bato innocence na yo. Dieu va convaincre les gens ton innocence, a convaincre bato innocence na yo. Et muto oboya ngote muto nia ngote muto wanga na ngote bat bon mona penza que non effectivement
moto bakoselaka ye makambo moto azali non coupable ba nyonso balobi eza lokuta eza solo te me nga na okama bato baoprétendre koyeba nzambe me makambo bayebi yango to ndire nde bayebi makambo te place omoni elo ezotya mpenzaki bonzambe na bino en cause nde yango moni ezosalaki bato baondima bino te place mpenza ezoconfirme ke boza mpenza bafaux ya solo mpenza bafake boya kokosaka bato venez mentir les gens ici au nom de Jésus bokutana na nzambe bokutana na nzambe et Dieu est en train de vous exposer toujours franchement les amis. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement sur MDG TV Mafuta ya Sika. Moi, c'est la grande dame. De bonnes choses. Tout le monde est embarrassé. Merci. Au message à Zawadi, le nom Zawadi est un nom sensible pour eux car ils savent que mon histoire était vraie. C'est pour ça qu'ils ont été payés pour inventer des histoires qui me font mal. Nanani côté monsieur c'est bombami. Do lichero mutabwa ki ngo eza zawa zawa. Alobi na Yvette, parce que Yvette actuellement a défendre son grand frère soi-disant. Il y a bon là il motema soi-disant 5 bat babolimbi mais bizarrement il okota sona mamboma kalambai. Il y a le bail que no zawadi azokosa yango zawadi siko ya boki matière alobi na yemo kololo bananga suna okosa. Mwana no bimisa ba preuve wana monde ba bazo yambana. Semengi na ye. Makambo. Kisasa makambo. Mbokelengi. Réseaux sociaux migu Zambe na boya, olatike mo vanzina bo santu. Ozinga mina bajeno, kakoye mela kayo tongo pe popa. Zambe na boya, olatike mo vanzina bo santu. Ozinga mina bajeno, kakoye mela kayo tongo pe popa. MDG TV, une chaîne ointe pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika.